natali pena ke o pululu muto alali donc pululu akufi donc Chico pena adaye totika ba aventure. Je crois que Koko Ponanga azana na étape ya bagissement wana te azana temps wana na te ya ba noter manka kenda ko samba kenda ko sala boy aza plus na temps où il faut aller là nous vraiment quelqu'un qui était de trop cher pour naï. Bah on va comédien mususu ba artiste mususu ba répondre ba biga ça c'est le pas qui a ça le patron de tous les comédiens kutu yé muta sala ki boy te abandi maman répondre ce qui mutu moko boy azo manquer ngai respect mais ayebi na que na conscience n'est que muto na manquer respect mais ba Christian Soka ba frère na ngai ba bobo baza bandeko ngana olanda bango te parce que ba yebi ke o bango ba osala peut-être pour folie à jeunesse. Ngana parent na responsable. Omoni, naza déjà responsable moi ya musika. En étant jeune, je me comporte comme un responsable. Mais il y a ba jeune mususu ba tikali na bo jeunesse. Dans so ba osala makambu to benga ngo ka folie à jeunesse. So otali bango na ngai o comprendre que ba se comporter ka lo ba jeune. Mais moi je me comporte comme étant responsable. Vraiment moi je te pardonne en tant que grand frère, je sais qu'ils ont une erreur. Mais voilà, il a fait un bon geste. Moi encore, je demande pardon à tout le monde que cette vidéo les a lésés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Cultura. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. Là, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant vous dire là où je suis. Nous sommes chez le patron de tous les comédiens, mode relax. Nous avons président Fiston Saï en train de se relaxer un peu vu la chaleur de Kinshasa. C'est avec lui qu'on va développer notre sujet du jour. Il y a l'actualité, il y a plusieurs choses qui se disent, mais avec lui, on aura le temps de développer vraiment plusieurs sujets. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à saluer déjà notre coordonnateur, l'Aigle Royal, et notre administrateur, M. Duche Kapanga. Vraiment, bientôt, nous allons développer avec Fiton Saïsaï, juste après avoir Kosokolanaye, la piscine, comment il est en train de se baigner. Vraiment, nous allons suivre cette émission avec lui. Merci. Je vous avais dit, Toza n'est pas président Sai, le patron de tous les comédiens. Avec lui, on va développer plusieurs sujets. Toza déjà qui est l'actualité du jour. Avec qui déjà je dis bonjour président. Ouais, bonjour. Daïlé, voilà. Profitez na PSAP Bambo Teatro. Na ba ami na ngai. Popol mon passou là. Pour vraiment saluer tout ça l'émission. Il est bien, donc voilà, merci à toi de là où Zali. Merci à tous les amis de Aimons-nous réellement vivants. Merci pe na batu banso ba olanda émission yo. Na bonzambe quoi. Na bonzambe c'est plus important. Voilà. Merci président. Déjà bisoto kopeso félicitations d'abord pour la réussite totale ya Baobsek. Ya Chico Pululu tokoloba félicitations président. Tolinga koe balelo oyo soki balobi au définir douleur ya ko perdre moko oyo azalaki élève na oyo ya makasi le kwa Chico Pululu, comment koko définir? Bon, en tout cas je manque même comment définir ça parce que c'est le mot où on définir. Donc ils ont mystère, tu vois. Les rois, ils ont le mot où cher, ils ont ignoré en haut. Mais esprit, ils ont reconnaître. Pour tant que comme à l'ibosoneti, tant na moni pour l'eau na cercueil. Na moni pena que n'est-ce pas bien? Moi les agis sur cher mais esprit c'est quoi bando raisonner katia muté bando sala natali pena que oh pour lulu muto alali donc pour lulu akufi donc Chico pena adaye totika ba aventure parce que les loto mon ngo aventure parce que zo comme la batu mususu la mort existe bandiko bolanda ngai liwa ezalaka. Donc on est vraiment conscience totali eza passé parce que lelo
ba Chico baza pe batoto bana tout tapé tolo que ah bon ça yo za artiste obimisa bana nini olo ba pe bana oyo obimisa. Mais c'est comme si moi pertisali quoi. Moi pertisali. Comprenez que le président Azapé na souci wana déjà l'artiste yé moko déjà Azak aussi immortalisé président. Ce qui lelo basengi fiston Saya immortalisé fiston Chico Pouloulou. Et là on est président Saya comme ça. Déjà artiste Azan a besoin de immortaliser parce que toute sa vie il faisait que se faire immortaliser. Je dis bah œuvre nion so Pouloulou bande au sala ezaka po akufate. Parce qu'on dit l'artiste ne meurt jamais. Quand on dit l'artiste ne meurt jamais, ce n'est pas par rapport à Mousouni, mais c'est par rapport à ses œuvres. Je veux dire, Moutoroya, le lote pas le baganaye, pour na ça, le lote moro, immortaliser Chico. Non. Il s'est fait lui-même immortaliser par ses œuvres. Donc, voilà. On a immortaliser Chico. Tout ça, qui déjà, Makambo est immortalisé pendant qu'il était vivant. Biloko nyonso asalaki na ngai makambo ya zwaki lupemba makambo succès makambo tout yango wana nde osala immortalisé azala immortalisé. Donc c'est en fait c'est président Chico Pouloulou est parti lelo Chico atiki biso mais jusqu'à là vraie version cause ya liwa ya Pouloulou ezoye banate. Est-ce que à travers vous batu nyonso bazota la bino toko koyeba vraie cause ya liwa ya Pouloulou? Na ni médecin, ni mouto Chico Koufelaki yé na maboko. Donc vraiment, je me préserve. Il y a qu'à penser et le roman et puis na lobango po batoye comme on est solo. Vraiment, je suis pas à mesure de parler de ça parce que Nazalaki a présenté tant Chico Azokata Mutema. Nazapé médecin au bayambaki pour balobaki voilà bas symptômes tomoni par rapport à la mort c'est parce que c'est par-ci par là donc voilà. Ils ont lié à Chico Pouloulou et Mimi Makambu ebele et banda qui a faire Kinga Kati oyo ba comédien ba kitaki kune bote qui problème bana poto na ba comédien comment qui problème lelo à faire $10,000 ya maman Olive oyo côté mususu balo ba papa Masu Moalier côté mususu to mona ki koko ndenge azolo batikali ko mona $10,000 wana te mais baya ki kopesa ye $10,000 okoki kolobani pona. Bon moni maman Olive azaka même mokonze to lo bango na ndenga bien et a adopter ba artiste comédien comme bananaï. Oyebi soko tali bien système mo bana ko renier na mboka na biso sur le plan artistique bato bazalaki neti bakondi ba yambaka bango mingi bango nde faut bakutana na bakondi ezala neti ba musicien. Mais à un moment maman Olive a s'est décidé arbitrer bato basaka musala kitoko basaka musala makasi tout partout na ko pesa mutu na mutu esengo mukolo na lingi. Je dis les gens surtout ah non mon c'est kala bon botier la nga c'est kingani ba ya to fête to lela bango ensemble o danger te par rapport à bao batika li jour lobi pe akoki go benga ba mususu adopta biso mais to tika koko misaka kombo na ye lokola neti en même temps kombo moko ya esengo po e ya ko soutenir. Mais ce qui est qu'on soutenir et comme ils sont sous combo moko ya ko salir. Vraiment nanasi batu bazala vraiment gentil. Ya ko ndima pe ko accepter que pour la kufa kiawa to ala ki na fin de l'année batu ba yebi fin de l'année ndenge elekaka. To ala ki na période de ba fête moi pena ba possibilité mosusu ndenge ezala kiti. Mais baso condamné d'attitude. Mais on a l'obité, on a l'obité que mère a qui ko apporter biso main forte. Alors, ce qui m'attend à Pouloulou, mutoye yo moko ye o telemi penza wana. O bandio calculer et loko moko. O ko organiser matanga bongo na $10,000. Je ne pense pas. Voilà.
Voilà. Organisation ezaki na matanga pululu. Et l'équipe même ba organisation mususu ba tchapena ba $50,000, ba $40,000. Parce qu'on a fait ça avec nos cœurs. On n'a pas regardé l'argent, maintenant nous on a regardé la réussite. Maman Olive aza moi si moko mayele atala biso pe au fur et à mesure azozana biso, au fur et à mesure azotala biso, azo comprendre biso et puis azo changer attitude na malembe à travers biso. Liboso maman Olive abanda oya neti babatanga boye azu par exemple enveloppe nae parce que les cas qui déjà na télévision maman Olive atinda ki $10,000 nae pour na to préparer ba obsèque ya Chiko Pululu. Mais du fait que atala biso à chaque fois que tika rambon sera kei et bimaka ke ba organisateur tala matanga mundu ine to organiser yang nyonso to salaka. Mais il y a eu toujours des lésions dites à propos de que batu balembongo batu basali boy. Papa Falcone Yambalo yo yaka na Bible. Todos angolanos se encontram no Congo. Aqui é a nossa casa, o nosso restaurante Jospink. Tem salão de beleza em cima. Aqui embaixo tem um restaurante. E fora temos um espaço para bebida. Preparamos mofeta, cabidela, caluru, feijão doce de palma. Tudo que vocês quiserem comer, cá vocês vão encontrar. Ah, Moutou. Cette fois-ci, pour moi, la maman Olive a sunga binome. Azo yoka pe oboloba. Parce que le roi Bolobi qui est artiste va aller à Mongobi et le roi Saïb Sotoro. Ça veut dire maman Olive a tindi $10,000. Mais $10,000 on a binoté batu bo simbango. Pour ce bino bo simbiango. Ba oloba bolé yango. Donc veut dire mbongo yango ezali bomoni yango bo bandasko programme. Oh cercueil to moni yango à 2000 bango mo bayi. Ouais cercueil yango. Te o 2000 te oui koza 2000 te. Ah nini boité. Et là on mutu pe bino bolobi 1000 bango mo bayi babité. Il y a 1000 les amabé par rapport à image artiste tout soit 1700. On a travaillé comme ça. Muta simbi mbongo wana na maboko azati. Jusqu'à ce que après ba charge tout. Après ba charge tout, mbongo etikala. Mbongo o etikala après ba charge tout. $500. $500 ane quoi qui na maboko nani? $500 wana ngana alagite. Mère Nabiso azali ko s'occuper na finance wana. Après metaki yango na maboko Pululu. Pardon na maboko Pakaloui. So boka ne retourna na famille ba e ba Pululu. Pour la famille to moni moi si alobi atika wana mbongo wana o etikalaki to kendaki ko remettre yango na maboko ya mama na Pululu. Parce que ils ont mbongo ebimaki pona ba obsèque ya mwana na ye. Alors biso donc to komi na famille o to kutai kaka après enterrement makambu elekaki veut dire esimbaki te na retour ya kokunda mowe entre famille na mwasi ya Pululu na bandeko mususu oyo pe bazalaki na ba relation na Pululu et pesaki moi kuswana bandeko ya maman na biso koko que je respecte beaucoup bayaki gozoye akei
En parlant de l'organisation président, nga azaki pe présente na matanga, mais bandeko no ba comédien ebele baza ko se plaindre que na ba matanga nyonso ya ba comédien ba kufa matanga ezaki désordre organisation mabeza matanga ya pululu. To mona kikutu ndeko na okeni pia na opaza mona kitambo kolobake totika kobenga batu ba président ya ba comédien. To ebike mutu ba benga président ba comédien ezayo Stade Vélodrome bobimisa kimbongo te eza bandeko ya pululu ya kitambo ba cotiser ba mbongo na bango ba 1 franc na bango bazwi Stade Vélodrome bozwa ki podium ya ofele nyonso eleka ki président sai osali eloko te mais olinga ki kaka obimake pululu mwana na yo oza na le devant. Bon, oza mutu aliboso banda makambo e bandi ti lelo a posé un genre de question. Moi, je suis très prudent, je suis un garçon très intelligent, je ne réponds pas par rapport à ta question parce que je dois vérifier. Ouais, nous on a de preuves. Bon, moi, les comédiens, je vais répondre. Ça, c'est le patron de tous les comédiens. Koutou, il y a un salaki boy. Abandi maman répondre sans à vérifier. On a yebi que obsèque ya Pouloulou ezaki bien organisé. Ezaki vraiment bien organisé. Je crois que les images sont là. Mutua yibamite, mutua zokite. Babi le eloko ka ke réussir na matanga wana po mutua zokite bitumbe bimakite. Siko de la place bisone bimite. Micro ezoloba. Ba structure nyo sezalaki wana. Il y avait la police. Il y avait même le cortège pour accompagner les corps. Hein? Pour nous baké kundé na montar na jeep à la police. Ozomon. Pour na salisa biso na ba embouteillage o ezalaki na ya ba saute mouton. Mais qu'est-ce qui a fait l'absence du président Sai mwana na openza kufi mais président Sai a monanité na cimetière. Déjà la morgue na zalaki te. Na cimetière pe na zalaki te parce que j'étais l'organisateur. So biso na toi na morgue isko to sa ndé ni koto. Parce que nga mutu nfo na yamba corps na exposé on a lobake toko chango awa donc veut dire faut na tika la ko bongisa et si ka o batu baroya. Alors batu ba yebi ke to za na ba charge ya ko zo biloko batu to za la pe na ba charge ya ke biloko batu bunga te parce que garantie ezawana elingelo banini so ba kiti bungi bo futang so ke loka batu bukani bino batu bo futang donc yango wana ngai na tikalaki pona ko bongisa mukolo koregoya na tikalaki pe pona ko organiser ba biloko batu ezonga jowana. Moi j'ai quitté le stade Vélodrome à 17h30. À 17h30 ndenga na bimi na stade wana. Mais j'étais là pona ko landa makambo nyonso omoni. J'étais là pour nous voir même la femme de Pouloulou. C'est moi, Maman Kokonde Abengaki, pour Nabenga. Batuna cimetière, Nasenga, que ceux qui bakoué kundana nous Pouloulou te, pour akangami yepe na embouteillage. Omoni? Donc voilà. Koyoka okoloba monoko ke moi si ya Pouloulou. Mais toyoka ki discours ya ndeko na yo pakalowi, ko sala ke Pouloulou azalaki célibataire eloko wana esalaki koko bien te pona yo eloko nini koko lobana wana. Bon wana penza sans vous mentir ezalaki erreur na niveau ya paraloïté ezalaki erreur na mutu oyo apesaki paraloï biographie wana ezalaki discours te wana ezalaki biographie ya Pouloulou. Pouloulou aza nani asalaka nini asalaka ndeni et biographie wana eutaki na famille ya Pouloulou parce que moi si na yepe akopesa biso biographie na yete parce que azape moi si bakutani na yepe na ibandeli ya carrière ya Pouloulou te eza na makambo so ya yebi eza na makambo so ya yebi te. Alors famille nde esalaki biographie wana bapesi Loï donc Loï tango azotanga yazotanga kaka makambo oyo ekomami na papier. Omoni donc ya tangaka makambo oyo famille ekomelaki. Bon peut-être erreur ya Loï ezaka ke
amonaki yango mais asauté yango te falaki ya comprendre moi le mot wana parce que lelo tokota na na ba défaut te tokota na ba faille te tokota na ba erreur o bato ba osala te mais soto lobi toza na logique Coco aza mwasi ya Pululu aza mwasi ya Pululu même mibeko ya mboka na biso elobi soko ovandi na mutu pendant 6 mois eza déjà mariage eza déjà mariage soki bokabwani akoki kofunda yo pe odédommagé omoni yango baya ebele bakoma osala avant na mwana batu 5 ans et 5 mois et 2 semaines tant on a kotaka 6 mois petit oboyani après 2 mois bazongani compteur à 0 donc na sens wana et puis même yemo pe Coco comme si ayebaki na été que déjà du fait que bavandaki na Pululu 6 mois ezalaki déjà libala hein ezalaki déjà libala donc tant on le peut-être na précédé peut-être na ba question na mususu olinga otuna mais dans sens que peut-être façon na agissement et ayebaki te que ça peut libala pour ce cas ayebaki peut-être ba agissement na mususu alinga sala ngoti peut-être ba makambo mususu asali ezalaki trop prématuré quoi voilà. Comment on a l'élo prématuré prématuré trop prématuré comment on a l'élo Coco a mis à traduire bande konaye mususu ba mama ya bana ya Pululu mususu na justice yo l'élo étant vraiment ozaki papa pour na Pululu comment on a ba justement bon on a part ya Coco eza bien elle a tort ou elle a raison justice eza rappel ça osamba eza te so ofundi mutunde on a raison bosamba oloba po ani ofundi bango omoni oloba po ani ofundi bango je crois que Coco ponanga azana na étape ya bagissement wana te parce que azana temps wana na te ya ba noter manka kenda ko samba kenda ko sala boy aza plus na temps où il faut aller là nous vraiment quelqu'un qui était de trop cher pour naï pour nanga peut-être ça yango wana pa nyonso oyo vraiment tozaki nango pona o etali matanga ya Chiko Pululu yango wana président Sai tokokota na o etali vraiment association Nabino aimons-nous réellement vivants toninga toyeba association yango parce que jusque là je sais pas ce qui déjà est commis association ou bien zana nous kaka groupe WhatsApp tokolinga un peu déjà toyeba mais question nangeza beaucoup plus koyeba idée Nabino ezanini kosunga batu nyonso ou bien besoin na partie primo ko boy parce que batu bazolo ba na ba côté que apparemment comme trop d'affinité que président ça y bana vie de loin il faut ba aider vie de loin président ça y bana il faut ba aider wana to mona ki papa liandi ndaku na ko zinda o yazaki kana posa tant musuka ya garantie ya pamba mais aimons-nous réellement vivants izala ki wana te présent pour naï en fait aimons-nous réellement vivants ils a association ba milliardaires te ba sangani pour traiter tous les misères du monde. Aimons-nous réellement vivants, ils allaient ba jeune moro, na ba maman, ba papa, ba sangani, ba lobi photo kutanaka. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Tosangana
poto mema musala na biso liboso na makanisi d'abord et etali musala na biso et puis soki moko azwi problème tomeka un peu kosungana mais sauf que il y a d'autres personnes d'autres artistes oyo bakomprenaki yango ndenge biso nyonso tokocomprendre yango te esalaki mwa badérapage esali mwa badéplacement ya bamo. Bon, nous on continue notre objectif donc aimons-nous réellement vivants tozo mettre makambo nyonso malembe en ordre pour que ekoma eloko moko sikoyo ya bato nyonso parce que jusque là ezalaki neti mwa groupe moko ya WhatsApp ya bandeko moko tosanganaka mpona ka ya vie de loin mais tant tomoni ke elekaki bien pourquoi pas tokokomisa yango association pour que lobby et continuer kosunga batu na bamakambu lolenge na lolenge. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons mettre la machine tout en place pour que tout comme un bureau place au batu nyonso bakoya ko s'adhérer. Mais to pona bilongité prévané nous avons besoin de dire Kambala que je souhaite encore de bonne santé na compte ya nous vivant to bongisa ki enveloppe na biso to kenda ki pe kotala mais to lobaki makambu nyonso te to banda ko tsango kaka na télévision omoni o to salaki et puis toujours continuer malembe. Mais tu as remarqué qu'il y a de deux parts na aimons-nous réellement vivants ba deux parts wana nyonso eza dû ya nini ba départ ezaka ba incompréhension hein mutu moko a comprendre te atamboli na ye parce que s'il faut qu'on to lo bango vérité aimons-nous réellement vivants eza eloko mobe esangisi bato et puis si tu es ngana paralo iso to wela lipa to kuta na aimons-nous réellement vivants maramlo so paralo ça la yo be maora na ndebo wela lipa omoni photo to yebango nga déjà batu musuba ko mobenga nga porte-parole ya aimons-nous réellement vivants ouais to kokoma vraiment wana to kokoma wana ezanango problème c'est la jeunesse c'est la folie des jeunesse c'est la folie de la jeunesse nga lelo na jeune mais la masola théâtre na de mukolo soki mutu moko boye azo manquer ngai respect mais ayebi na ke na conscience ne ke mutu na manquer respect aza mutu oyo na ko ya ko tourner pe conseil par rapport à expérience akoki pe ko la kisanga chemin par rapport à oya ayebi veut dire na manquer respect gratuitement parce qu'on a un problème avec tel. Bon, nous on accepte. Hein? Vous acceptez, président, mais toi, nous lobby quel le bakoki quoi ko senga op conseil. Mais sous bazo mon op que tu es un peu balobi. Oh on a yebi dans l'andine émission Christian Show gata traité même des ndoki ya batu ya théâtre eza yo président sai. Olingi avancement ya baninga te le quoi bango basala ki bo moko na bango yo sepeli nango te. Président Sayo Kolobani kendo ki ya théâtre ezayo avancement ya théâtre ezo sala mate pona yo et bon lobby lukabacha au président. Bon en tout cas ngandi na za maluba mabe mais ya ngande ke na musika fort président yo baninga basale loko na bango yo biba banda non par ko sala bazana na bureau ya aimons-nous réellement omoni bandeko basalaki te eloko na bango avant basali eloko na bango en fonction eloko bandinga basali biso to banda koloba makambo wana te mais bango babosani ke bango est-ce nga na lamuka eka na tongo na bandelo bamambo moko bango nde babanda koleka na télévision pona kolobela makambo ya aimons-nous réellement vivants oh biso to yaka kaka na yaka kaka ko éclaircir po batu bakende na libungi te. Mais ba Christian Shoka ba frère na ngai ba bobo baza bandeko nga na olanda bango te parce que ba yebi ke o bango ba osala ça peut-être pour folie à jeunesse ba yebi ke da folie à jeunesse nga na parent na responsable omoni naza déjà responsable mo ya musika nga même ba papa mikolo ba si ba bendanga ba changa de na mesa na bango que moi na yo za sous jeune te yo déjà responsable mais en étant jeune, je me comporte comme un responsable. Mais il y a des jeunes qui sont jeunesse. Dans ce cas, il y a des folie à jeunesse.
ils ont une folie à jeunesse. On a le banning. Sur le taliban, on a au comprendre que bah se comporter comme le jeune. Mais moi je me comporte comme étant responsable. Et tout le monde est bien. Moi je ne cherche pas que mon théâtre a souffrir. Ngabi tumba na ngai ezalaka que mon théâtre a bien. Parce que ngai moko na exemple à kozala bien. Parce que au rôle pesa batu conseil te ya likambo yo mo za expérience na ngoti. Mais président ozolo bake yo moko de choses pesa biso elengi wana ya kozala bien. Mais tozo mona le président ça yoza bien boy to moni président ça yozo pesa biso ki azana luxe na et tout aza patron mais le so président ça ozu problème to comme ko luka mama Oliva ya kosunga to comme ko luka ba aide libanda pona ni. En tout cas nga pena banda pena ozala sai na yebite na za mutu eta mususu na ocho bela pe mais peut-être moi boye bezate parce que et à privé et puis na se prendre en charge ngai na za mutu mo boya ba na vivre en mode de prévention parce que to melaka ba champagne hein? Pour côté pena chez Temba boye pe $2000 $2500 d'ailleurs. Tout ça la rappelle ba ambiance na souvent rappelle ba tout na ba $2000 ba $1500 boye bien ngopé mais assurance tam sous maladie année et ana ngoka tam sous $200 omoni peut-être ndé biso to za boye moi côté wana to comme moi prina parce que to mona et l'obité que nazali top de top joueur on a ozala na metu mais peut-être na compte ozala tam sous 40,000. Mais si malade, on a commencé à se faire 150 000. Et si on a battu, on a tout ça, tout ça, ça rappelle beaucoup. On a artiste, ça bien pour patrimoine en Mboka. Ça veut dire, on défend des couleurs en Mboka. C'est tout à fait normal. Sauf qui n'a eu problème, Mboka est protégé. Mais, vraiment, faut vraiment problème, comme appelle un problème. Merci président Saïd Toza Ebele bande comme mon sous-soupé bazozi et l'attaque à lumière du jour tozo chité vraiment mon juste question à biso asuka kola la kola mukaboye au moni vidéo ande kono Herman Kasongo eza ko circuler na ba téléphone ya bato comment na ekoleka ko senga pardon yo pétant grand frère Yaya okoko pe sa conseil ni. Non moni tout le monde a sa folie ils ont un erreur mon boye. Donc, de mon là, il y a Internet, mais j'ai apprécié les gestes. Vraiment, moi, je te pardonne en tant que grand frère. Je sais qu'ils ont un erreur. Comment le roi est-il le loto on ne sait pas. On ne sait pas comment se protéger, on ne sait pas comment se préserver, on ne sait pas comment. Mais voilà, il a fait un bon geste. Moi encore, je demande pardon à tout le monde que cette vidéo les a lésés. Donc voilà. Merci président ça ezaki sango mingi vraiment yako oyamba biso epanayo plaisir mingi eza biso to sepeli makasi et puis on te souhaite une très bonne soirée s'il y a un mot de la fin de dire pour qu'on se sépare. Ben mot de la fin tout ce que la lisanga tout ce que la bomoko na pesi ba mbote na convoiturage néo tam tam donc voilà néo tam tam convoiturage na pesi ba mbote trop ya Willy Mouché Nico Damboga 00243 na Bossanité King Makiadi un Canadien de plus au Congo tête de Naï Maboko Banque Luketo Fonds monétaire international ben joli Q ma poto na poto mon konza Dijon hein donc Alibola mon ami Fiston Jala donc maman Rita Mocheni maman ya banebele na pesi ba mbote trop na pesi vraiment mbote na président na biso bana babola Serge Mbokila na Bossanité Tony Akafulek hein mon ami mon pote mon général na pesi ba mbote trop na Bossanité chez Djonga na pesi ba grand merci hein pour na accueil na ndinga ya mbaki biso pe na niveau ya Paris na Bossanité Nikens Bayaka hein Nikens Bayaka veut dire album pezoya kala te bato ba osepela merci à trop na bat nyonso ba sepeli
na émission oyo baolanda biso de partout. Mon beau-frère Alain Kandolo, mon thème ya Mami Luboya, na pesi bambota trop, ya Sylvie Luboya, na pesi bambota trop na mikili, batutu, ya Malubadu, hein, na ndeko na biso mfuma bilele, na pesi bambota trop, donc na Leli, na Sepeli, tous ensemble, na Bruxelles, na pesi mbote, na mon ami Etiki Mbukusu, hein, babi mikolo to un système à contrôle technique, vraiment bambota trop, Ibra, Abra, na peso bambota trop, vraiment on est ensemble, merci, bisous, ciao. On est ensemble avec Congo Révolution News. Hein. Là, je vois vraiment JC Mungu, Guigui Bokole, je vois Maman Denise Betou, ya Colonel Yachichi, hein, Tomoni vraiment. Et là, je vois encore Anto Isaïe, sans oublier Fiston Manissa, Balobi le grand garçon. Et à toi, mon ami Valérie Mouniaga. Là, je vois Massimo Carino. Et je vois sans oublier l'aigle royal. Merci à mon caméraman Marfi Mavungu. Bisous, bye.